batune ba muzitu bi na logique des choses biso de peste to kokutana bango te batune ba muzitu to kokutana bango te eza bato nanu makambo bango basala na peuple na abosa nango te ba travailler wa bani vérité za bokabwani te mais so tozokutana bango eza kaka na motema oyo Félix Tshisekedi aza nango ya kobosa na mwa mabe pour l'intérêt ya Congo. Donc le lion est mort mais sa race reste. Sa race là c'est Félix Nabiso ba fils Mukoko. Donc tozo nga personnellement soki na alaki ndeko ya Jean-Pierre Memba to militant ya MLC na repese conseil au moni ba ne osali so 10 ans na kasho au perdre moi ba donner belé ya Congo. Na osenga ya azala beaucoup plus l'aime sous observateur ton noirté. Ba traître po to bengala ba mubake ba chibala ba sami to bengala bango ba sangani na autorité morale mo o aza périmé, c'est-à-dire monsieur Kabila bo bengi autorité morale donc mutu mo périmé moni le otanga ba kambinga na le biso banda politique ba kambinga ba la ba maternelle omoni kambinga na le ozotanga le biso banda politique ba kambinga omoni na ebité Zoé Kabila na asala politique omoni soki na ebité tachana mboko na ebité wana nde médiocrité lisusu congolais nini vraiment za vrai congolais qui voté Zoé Kabila président mboko. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali penza ebele bino bayo penza bolinga kolanda émission l'invité oyo penza eza représenté par ya bino mopandisi yango Tatiana Osango câble mère ya presse congolaise lelo penza toyambi pona bino tozaka mingi na bomesano ya kobenga ye national fils Mukoko mikolo mileki penza nzoto eningisaki mwa mukie kasi bozwaki ye kaka na Congo Millennium penza apesaki bino évolution ya santé na ye toyambi encore une fois lelo pona to sombitinya makanisi par rapport ya maimatali UDPS maimatali politique na République démocratique du Congo. Mbote na yo fils Mukoko. Mbote mama Tatiana. Fils Mukoko balandi ya Congo Millennium dernièrement balanda kiyo ozaki penza nzoto malamu te kasi ndenge nini sikoyo évolution ya santé. Ouais, merci beaucoup. D'abord na batutu oyo ba assista kinga na na anosai ki naza malade. Bon, évolution à santé ezokende bien naza sous traitement. Ndenge na lobaye ki traitement kozwa 8 mois nasina lekaki le premier mois ya ba piqûre na tikali na 20 jours ya ba piqûre et na oya continuer les 6 mois ya ba comprimé évolution moins équilibre j'ai récupéré au moins 15 kilos na allé na 50 donc j'ai récupéré 15 kilos évolution ezokende bien donc natondi nzambe botondi pe na remercier ba o nyonso ba soutenir nga na kotanga ba kombo te po mingi balingaka te vraiment na remercier bango. Merci beaucoup national kasi to sola likambo moko penza etali parce to vanda nanu to luka to yeba poso to komona kayo fils Mukoko tozomona penza mbala moko UDPS to lingi nanu to yeba candidat commun ya opposition ezanani. Ouais, le problème il y a candidat commun ya opposition na moment oyo pona biso UDPS ezali oyo tokoki kopesa kotia yango comme priorité te po baélection en question modèle régime ya Kabila ezolinga esalela yango baélection en question eza déjà problématique c'est-à-dire na likambo oyo etali machine à voter c'est-à-dire eloko ya liboso mpona biso UDPS avant tokóma na makambo etali ya candidat commun eza nanu tolobela na makambo etali ba préalable ya baélection c'est-à-dire décrispation politique il faut monsieur Kabila alongola bato ya tia na boloko lokola akanga mbwa na ye moko boye na kati ya cage quoi
a libéré batu ba Frankie Diongo ba Dio Mindongala ba Muyambo batu wana to a libéré bango pe koyeba ndenge nini ya kolongola ba mesure moko inutile oyo azweli ya kokatela Messi Katumbi Mondelo ke aya su na Congo te. À part ça, machine à voter ou déjà magui eza déjà dès le début machine esombami na 400 mais koto bazo pe sa facture ke eza 1500 mafia déjà. Donc déjà machine à voter wana il fait longwa après nde biso bayi opposition tokoya ko vanda potoyeba ke nani akozala candidat na biso commun po to se débarrasser na régime oyo ya ba médiocre. National surtout koyoka ko penza ndenge ozolobela to lobate bino na UDPS boboyi likambo candidat commun. Non, UDPS toboyi likambo candidat commun te. UDPS toboyi ba likambo candidat commun te ozomona président na biso Félix tant que rassembleur azo continuer kokutana na batu misusu normalement soki ezalaki les pères Tshisekedi batu wana kuta kokutana na bango te azo continuer kokutana na bango mais le problème eza biso UDPS tosalaka makambo selon priorité. Yebisa biso na neti nani batu ne ba muzitu na logique des choses biso UDPS tokokutana na bango te batu ne ba muzitu tokokutana na bango te. Eza bato nanu makambo bango basala na peuple na abosa na ngote ba travailler wa banini lobi toyoki bakoma na bandako ebele bakoma na mbongo yango ya nani ya peuple ba bien malaki. Vérité za bokabwanité mais so tozokutana na bango eza kaka na motema oyo Félix Tshisekedi aza nango ya kobosa na mwa mabe pour l'intérêt ya Congo. Yango nde tozokutana na bango mais candidat commun tokolobela yango tozobanga pe logo te po toza déjà na position ya bien biso candidat na biso eza Félix Tshisekedi aza vierge politique pe aza sans tâche donc Congo ko reprocher ne logo te ya wana na cadre malgré naza malade na ozala vraiment actif na campagne te na salaki nzembu mo be fati président vigilance électorale. Oh, na kati na lobeli ke Félix aza sans tâche. Donc le lion est mort mais sa race reste. Sa race là c'est Félix na biso ba fils mukoko. Donc tozo bangela eloko moko te tokosolola ngo. Fils Mukoko national tolobela sika likambo ya libération à Jean-Pierre Bemba na mikili ya poto penza toko ke sala moto ke tozoyo ka banungu akosamba le 4 juillet balobi te mama Eve akosala boye kasi toko kate ye Jean-Pierre Bemba azoya na République démocratique du Congo pour que akoma premier ministre. Est-ce que binope bayi IDPS bokota appelle likambo ta mosusu na ndenga azali kulutu bokoki pe ko cédé ye bonga te ye azala tata mokambi mwa ekolo. Bon d'abord ndongo lobi libération na ye to saluaki yango pona biso to monaki arrestation Jean-Pierre Mbemba et alaki arrestation mo politique commandité à partir à Kinshasa pona biso na UDPS. D'abord ndeko na oso asali mabe bakotelaki nanu aprotuni asalaki nini. Si c'était un gouvernement responsable, nde Tshisekedi alobaka na 2011, tolinga to senga dossier à Jean-Pierre Mbemba to ya to juger yawa. Soki aza coupable to condamné na Congo. Yango ndo moni pe na cadre ndenge aza na processus ya kozala acquitté, c'est une bonne chose. Kozonga, il faut justice ça musana nango tina suka. Donc un homme de droit bangaka o babengi sentence à justice te. Nazoka mama Eve azolobaki aza serein ndenge azoloba ouais biso de peste to sepeli na idée ya un acteur moko boye de compétences aye po biso de peste to linga compétition politique to aba démocrate. Mais kolobake biso toko cédé mais c'est Jean-Pierre Mbemba na poste ya président ozo comprendre
céder wana eza kotia oyo babengi la charrue devant le bœuf. Biso tokota congrès na biso ya UDPS tovotai Félix candidat président de la République. Toza na un projet de société oyo tobenga le peuple d'abord oyo Tshisekedi atika oyo toza obligatoirement il faut to appliquer yango po tolongola le Congo na misère oyo babengi la plus gouffre. Donc po tolongola Congo. Projet de société ane kosenga biso tozwa magistrature suprême. Mais le problème yali tokoyeba ke ndenge nini tokomeka kosolola pe nga personnellement soki nalaki ndeko ya Jean-Pierre Memba to militant ya MLC na kopesa conseil omoni bane osali so 10 ans na kasho au perdre moi ba donner belé ya Congo na osenga ya azala beaucoup plus l'em sous observateur pendant 5 ans au Félix a dirigé ya ko rebondir après 5 ans parce que à perdre peu moi ba donner belé ya Congo donc na sens wana conseil au soki nazala pembeni na ye na kokoya kopesa pe ba congolais baza na oyo na bengi mémoire nzambe barobosana baza vraiment na besoin ya alternance oyo babengi pure radical, c'est-à-dire baza na besoin ya bato batia loboko na nzungu te to bato oyo ermo basala mais peuple a santé eloko te. Bacongolais baza vraiment na besoin ya bato oyo o nanu basala te o bakoki komema eloko ya sika. Donc sikoyo mutango sans tokende to discuter to lobanaki chinois mutango eza Félix Tshisekedi. Est-ce que national vous assure que Félix Tshisekedi Fachi a diriger RDC? Ouais, naza sira au diriger RDC parce que déjà loko esalamaki na monaka na meeting pour zala vraiment félicitations na Congo Millennium et loko esalama na Sainte-Thérèse meeting moko boye sans bapesa batu mbongo ya transport to baloba bango ke na suka bozwa $2 meeting oyo esalamaki ana eza oyo babengaka Kinshasa eza miroir ya RDC wana eza oyo babengi sondage meeting wana ezolakisa deja oyo ekozala donc Kinshasa nde miroir ya RDC donc Félix akodirige po toza lisusu wana kati ya UDPS na ba mouton noir te ba traître po to bengala bango ba mubake ba chibala ba sami to bengala bango siko nde toza bo to tikali vraiment ba o baza vacciner bana ya Tshisekedi toko simbana na ndenge pe alansaki appel ke na ba moyen ya $1 ya muta Suisse, $1 ya muta Bandundu, $10 ya muta Kinshasa soto sangi sango et permettre biso to sala campagne vraiment pour batu bayoka ke il y a un candidat ya peuple. Fils mukoko monte kende bobengana ki bango nde ozobake bobengani ba mukoko bamba bambake bobengani bachibala omoni te bakie na bango siko na Front commun du Congo o penza ezali lokola neti number 1 na bango to pe autorité morale na bango baponi na bango président de la République balobi te côté kuna penza nde masolo ezali omo ateke bolala. Non, le problème qu'il y a c'est quoi Tatiana? Nayebisa ke bachibala balongola soni balata fulara jaune ya PPRD nayebisa yango bakolongola soni pe bakolata fulara jaune ya PPRD lelo basali front obenga front commun des Congolais ngana obenga front des conspirateurs du Congo donc eza association moko boye oyo na bengi mélanger donc association moko boye zanga tina omoni regroupement politique et salamara sur base idéal pe regroupement politique et salamara sur base ya ba doctrine politique na kati wana basangani ba libéraux baza ba socialiste baza ba socio-démocrate baza basangani na autorité morale mo oyo aza périmé c'est-à-dire monsieur Kabila bobengi autorité morale donc mutu mo périmé bosangani na kati association na bango wana eza na objectif mo balongolanga na bukonzi te soko tali muto oyo azo diriger yango eza directeur ya cabinet ya Kabila
kuna bazo sinise bango bayebise soko boyi ko signer document otokolongolo na comme ministre tellement bango basi bazwi ba jeep po basalelaki politique ya matériel ebele bakokende ko signer pe bato yango oyo baza wana oyo basigner soki front na bango wana mingi baza na bango babengi ba leader à TV sans base abitakwire ala wapi base neti abitakwire ala wapi base ya José Makila parti ne ala na enseignement na est-ce que so mona ta mutu moko rien batu wana ba signer ba biloko wana ce sont des aventuriers oyo ba signer nde eloko moko boye na Kabila biso uto sepeli Germain Kambinga pe azokende ko signer asi déjà lancé tolandaki yango epa ba confort na biso donc azalaki invité ya journal alobite yepe andimi azokende na ko signer po ani pe IDPS buke na binote omoni lero tanga ba Kambinga na le biso banda politique ba Kambinga bala na ba maternelle omoni Kambinga na lero zo tanga le biso banda politique ba Kambinga balate biso to banda politique to abana mike na bango induba na ba papa titenge Yezu ba Kambinga bala ete ezatege oya otangela ba kombo ba tumo boye azui encyclopédie dictionnaire na ndaku akangi moko boye macroéconomique alati costume ba chinois aya vandi na TV akomo lobake macroéconomique ente bobenge politicien baza batu baza na âme politique batu ne ba Kambinga ozo comprendre baza batu mo omoni le otango provoquer pona lobela eza bato babima ba député po batiaka photo ya Jean-Pierre Mbemba mais biso ba fils mukoko soto loba batu bazoka biso tina ba Corée du Nord Tshisekedi azate po toza vuma na mafuta tozwa bénédiction ba Kambinga ba politicien te baza bato bazolinga ba bonga ozo comprendre Kambinga batia ya ministre intérieur soki ya industrie asalelo te pona ye e alaki kaka atika ba indien o basalaka ba soupu na tolo ba fonctionner azwaka mbongo ce sont des gens baza batumo bazomona carrière politique te akenene ko signer lisangana ya ba kabiliste pona biso même soki basangani ata 10 000 personnes et ça la biso lote baza déjà ya opola candidat ni bango ba bimisa biso comme dauphin ou à battre Félix Tshisekedi to monete matata mponyo oben kasi Zoé Kabila omoni na ebité Zoé Kabila na asala politique omoni soki na ebité tachana mboko na ebité wana de médiocrité isusu Congolais nino vraiment un vrai Congolais qui voté Zoé Kabila président mboko un vrai Congolais qui se respecte qui voté Zoé Kabila Kabila po na ye histoire nena régime na ye esili ya onde toyembi ke ba koleka na tribunal na Congo na nzembo toyembi oyo tozolo ba vigilance électorale batu ya lokuta balingi ba ya lisusu baza na chance te. Est-ce que okanisi pende eza boye Kabila otika penza pouvoir en oka na pete boye penza lobite e fachi pe kamba oh pouvoir eza ya peuple le pouvoir et où t'es pas peuple Kabila oyebi personnellement Tatiana ngana lobane lo mo nazo kamwa batu omoni bato bazolinga koloba ke le président de la République doit parler Kabila doit parler ngana zo mona bato wana bazo perdre temps na bango biso to wana temps ya kozela Kabila loba te qu'est-ce que Kabila koloba Kabila zana likamba koloba te Kabila ye likamba koya koyebisa biso eza ko remercier Félix comme un président de la République. Kabila n'a rien à nous dire, il doit remercier Félix comme président de la République, un point très. Donc Kabila nenga zana akolongwa na bukonzi parce que peuple azal sous la confiance na été.
Merci beaucoup, Président national, fils Moukoko. Kasitoko Nabiso Penza na Souka. Il y a émission Nabiso l'invité. Ce que ça qui na message Moko et Sengela qui na ote au lancé na baï diaspora au bazo landao na ngongai. Ouais, message Nabiso UDPS na moment où ezali que tozo dénoncer ba élection M. Kabila azo sala au ba élection taillée sur mesure. Belle élection de fantaisie démocratique. Topesa qui ba préalable na biso UDPS na idée que to boyi machine à voler pe to lobi ke ba longola yango. Mais l'UDPS ako tikela M. Kabila te ako kozwa raison que biso nde tozali toboyi kokende na élection yango nde yazali parce que ye azovanda na article lobby il quittera quand le président élu viendra. Tokotikele temps wana te. Nous sommes en train de nous organiser pour dans 2 coups tozotia pression sur machine à voler et nous nous apprêtons aussi aux élections pour lobi nzambe na programme nae M. Kabila Rosalate tokoka kozwa retard ya ko s'organiser te. Bureau na biso oyo tobengi ya élection ezo fonctionner normalement. C'est pour cela tant que combattant national de la liberté nazo lancer appel na batu nyonso ba bonne volonté ya bandinga nyonso que tu sois congolais déjà naturalisé français ou belge allemand, likambambo keza ya ko soutenir Félix Tshisekedi, biso nde toza boye nanu to salate poto koka ko sala économie ya ba moyen poto sala campagne ya solo. Et kozala soni na moment oyo monde zoke na vitesse toya to sala sous campagne ba candidat ba sala ba photo ya noir et blanc bazangi me ba t-shirt te yo muto zalaka na niveau poto ozana ngana candidat te pona malade nazo sengela batu soutien c'est-à-dire yo muto zala na niveau poto ozata na imprimante moko boye otindi yango na cadre aider biso pona campagne pe makambo président Fatia lobaki que $1, 1000 euros, $10,000 pona campagne vraiment yo muto koyoko zala nango kanisa déjà ndenge kopesa mutu te po akoya oloba na utiliser yango mama nanga kufaki luka oye ba numéro à contrepartie okoka kotinda po aider biso to sala campagne oyo vuma ya solo pona ba candidat na biso. Donc le problème qu'il y a c'est quoi? Ndenge kaka Rossi Mukende alobaki le peuple gagnera toujours. Bo perdre espoir te to lukate Kabila loba po aza na likambo koloba na biso te ye atikali kaka na liloba moko ya suko ya koloba ko remercier mutu a gagné ba élection eza Félix Tshisekedi to se préparer na ba élection pe batu nyonso ya UDPS boye ya mbemba to yamba na motema kofongwama to yambia na motema kofongwama mais conseil gratuit na mbemba to muto azala pembe na mbemba tala kaka 10 ans ya kozala musika Congo ngana ko conseiller apema nanu lem sous 5 ans et kozala kitoko trop po azongela koyeba makambo ndenge ezokende po Congo ekoma na ba vitesse moko boye po 2006 eza lelo te. Merci beaucoup national fils Moukoko esengo penzi ezalaki epa na biso koyamba yo na émission l'invité ya mokolo ya lelo to signaler bino balandi ya Congo Millennium pe bino ba fan ya émission l'invité que honorable Serge Kayembe azalaki pe mopandisango kasi bakambaka biso pe azalaka député yaki kosadere na UDPS et na ba nyonso bolingi biso to pesi bino penza ba mbote ebele à Londres. Je salue des big boss ye babengaka na kombo ya John Simbalanga Muchi wa Falanga les patrons de la fondation Elonga Food. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Eric Lusandou, les nobles Maboko Bank. Merci aussi à De Gaulle Mavinga Moté, mais à la reine Agnès Ona Otetelake, Mafumbe Babi De Gaulle Mavinga le roi.
tokenda nango bongo. Le number one ya Congo Millennium Bobby ya pas de l'autre Tatiana so akomi star. Le Tatiana so ba hollandais partout au monde, c'est grâce à toi. Vraiment il faut nazala vraiment reconnaissant na yo. Ricky Dibendi motomoko bien asolara kitoko donc moto mondele na loposo penza ya baindo motema yanga na maman Jolie Dibendi, on vous aime beaucoup. Merci aussi à Fifi Songo, merci à Karine Songo, merci à Cécile Osango Motema et à Serge Katembo. Merci encore une fois à celui qu'on appelle Dieudonné Osango les patrons. Il y a Magouche Osango champion. Babili banga du siècle quoi Oumela na benyo so bolinga biso évangéliste Guigui Kabouya, cité des Oliviers toujours en avant. Bino nyonso nalingi bino mingi basali nyonso ya Nzambe et l'homme de Dieu John Jean Mbutuku Babi vraiment Kinshasa kala mingi te kwa Nzamba pesa nzoto makasi nzoto ezala kolongono na bino nyonso bozana besoin ba publicité et tout numéro bozomona wana ya Irlande bobengi yango pona ko contacter biso toza wana pona ba publicité promotion. Ya loko songolo pakala ozana ngo besoin salon ngo couvrir manifestation moko boy anniversaire mariage et bembe bwana matanga ozana besoin ke balanda bino kuna mikili ya poto obengi biso to sola mboka ezara ndenge wana bino nyonso boza éprouver to présenter bino ba condoléances et plus attristé ba nyonso bozo sepela moko na mbotama elelo joyeux anniversaire sinon abonnez-vous na Congo Millennium. Encore une fois, merci beaucoup à celui qu'on appelle Gelor Congolo. Motomoro bien. Merci beaucoup. Ok, Nangali Kolo, check. C'est pas pareil avec Congo Millennium. Abonnez-vous massivement. Ceux qui nous ont à Zongité, retrouvez-nous très prochainement. Na numéro Moussousou, on est là. Bolito Zong la fils Moukoko. Écrivez-nous. On est là. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Au revoir.